Ouais, moi c'est Bruno Kandakanda, artiste et comédien. Nigeria, Tanzania, tout. Kaka ndenge na musique j'ai un leader azo sala. Biso pe na théâtre toko sala les mêmes choses. Pa telemi lelo. Onga na kotondisa marti. Na kobalukisa marti. Na yebisi yo beti molato. Wala yo. Ngai na kozongisa marti na ndenge ya normal. Nos. Petit omoni ndenge ozawana yo fo zalaka na rebo na yo. Rebo azalaka toujours pembeni. Nakendaki na sali clip ya Muselu. Esalaki mwa bilengi moko boyeti. Oboma rebo eh. Sikoyo tangu mwa bilengi wana ba ezongi retour na Kenya wa yari nos na mindele boye kuna ba indienne ba tunisienne. Sikoyo yepe a profiter alovina kende atana satire atamwa muke. Ouais, mbrote na balandi nyonso ya la grande découverte ngayo ya bino ya baleki mama bana donc na pesi bino mbote na linga bino mingi na la grande découverte tolobelaka nyonso toloba ba actualité ya sorti nyonso émission na biso ya la grande découverte tozaka na polémique te awa tozwaka ba conseil tous les sortes d'émissions les cas ah tu yambaka ba artiste théâtre comédie tu yambaka ba musicien tu yambaka ba pasteur tu yambaka ba nyonso ya genre nyonso et là on a aussi ngabino ka moko boyebi bien singa bino bo partager bo liker boza jamais d'ici lelo naza en bref naza na invité nanga moko na memel bino awa invité on a les kan émission tembali boso les kan émission loko ezamba liboso les kan la grande découverte en tout cas faut se présenter ezana batu balandaka ya déjà baebi ngaso na obina peut-être na ko loba mabe eza malamu ye moko a se présenter pe boromona boyeba ye azanan sans plus tarder invité na biso akoti bonjour messi. Bonjour maman Betty. Betty Molato. Ouais, Betty Molato BM yo fo la tsanga ya solo hein komi kolo yo Betty Molato ndazo la tsabato. Vraiment bino mo boyoki ke babi fo balati c'est pas Betty Molato Nadège siko zwami Nadège Molato Prince Molato ye abibo lati sai. OK papa se présenter aux anani au salaka nini po baeba oyoza. Ouais, moi c'est Bruno Kandakanda, artiste et comédien. Donc j'évolue dans le domaine du théâtre. Okay. Le cinéma, je peux dire. Voilà, et je suis aussi le sosie déjà leader Inos Afro-Congo number 1. OK. Bino mo boyoki apesi kombo. Siko na kombo yo opesi wana, opesi ka Inos. Biso to ibika ke balume ekolanda na sima. Elandi te poani, obike bokoka na makasi. Wano lingolo banaza vile. Te oza vile te boy Inos bia za mabe. Oh, mais boloba ki Inos ya za mabe. Mais oui. Donc, je ne suis pas de la famille Baloum, hein. Moi je suis de la famille Kandakanda. Mais Koko Kanananga, j'ai un leader, c'est juste un phénomène. Et en plus, nous trouvons normal parce que nous sommes des Congolais, des pères et des mères. Pour boyebi que loi ne bimaki des pères et des mères. Biso siko toza ba vrai Congolais des pères et des mères. Yangonde sali qui donc toza famille te mais toza ndenge moko. Vraiment baza famille te baza ndenge moko boki on monoko na moko. En tout cas toza pena ba Congolais des pères et des mères. Et loko moko na moko za conséquent tozo bunda to potana to swana entre biso na biso to bakake toza bandeko. Preuve ane ke baza maman moko te papa moko te na Inos bi balume mais babimi bakokana. Donc de tolo baboso to telemisi Inos bi awa to telemisi Inos Bruno ba obima penza ya yana leki. Inos Bruno. Yebisa biso nam osalaka nini? Banga nasalaka théâtre. Osalaka théâtre na groupe nini? Nasalaka théâtre na groupe Zoni Boni ya président Gelor Eyenga Taille S. Taille S Eyenga to peso ba mbote bele sikezwami yo. Rôle no joua papa Peyenga. Ba Mama Betty omoni lelo na tangu nazota la bande kuna biso ba Congolais
même na vie normale et comme nyo sezalaka théâtre te or que en réalité na Congo nyo seza théâtre oui oh so qui na assemblée nationale basala théâtre ba pasteur bazo sala théâtre ba professeur bazo sala théâtre c'est là non pardon nyonso ezalaka théâtre te mais bazobeta soda moko azobeta kuluna lisasi wana toloba eza théâtre oui moto azoki po te eza théâtre oh théâtre dans le cinéma c'est la vie réelle mise sur scène vous comprenez donc nga nazo jouer rôle ya zoba naza zoba te mais na milati si personnage ya zoba na tiango na scène or que en réalité soki oke na quartier okuta père moko azoba pe azalaka vous comprenez nga nazo jouer rôle ya criminel naza kuluna te mais en réalité soki na quartier okuta kuluna moko azala donc bato wana na ba quartier bazangi juste ba caméra po ekoma omoni ke ya policier wana vi ke caméra ezalaki bazokoma ngo kutu film congolais vous comprenez donc nyonso eza théâtre ata boloba nyonso ezala théâtre te c'est du théâtre ezangi bino ka ba caméra bokoma ba meilleur acteur et voilà que nga naza fier ya kozala na domaine wana parce que non seulement pour na elengi ya TV mais le théâtre aussi fait partie de la culture, ça fait partie de l'identité d'une nation, d'un pays, donc voilà. Vraiment, merci beaucoup na ba réponse aux opesa biso. En tout cas, dans la grande découverte, ba question eza ya bino, ba réponse eza ya biso. Est-ce que ko sela biso mo extrême ke rôle moko joie o esala ke bimisa? Extrait ya rôle moko na joie. O esala ke bimiso ba yebo ndongo zo tambola mutu nyonso zo bengo innocent. Bon, nga personnellement na joie ka ba rôle nyonso. Donc ce ba pesio ka rôle moko tout na salaka mais viki elongi oyo nalata masque kosekate nalata masque ya Afro Congo dans na théâtre imaginez ka vie de loin bozo jouer na ye soki amoninga ka boye azanga ka gage te même boye na di gage vie de loin so amoninga ka boye ah to beta gage moko rebo aboti papa inosi mama mona ngo siko baboti ambulance imaginez ka ambulance nenga sala ke longi wana donc mona zobota inosi aboti mona mais mona zo senga na meladiamba mona zo senga na lia fufu imaginez mona ade moi mais azolela fufu donc pour nanga eza fierté munene parce que ba enenyo so ba validenga ba mbali osombo même avoir kende ba vie de loin ba mukwata ba modero vie modero ana anniversaire ya mona na ye buyibuyi il faut mona kaka inosi po motema na ye kita sikoyo papa modero alela mona na ye buyi makasi aosala nini vraiment sikoyo bavia quartier bayebi tozala na inosi na biso baye bafinance wana babimi ba manager bamoreya gelor sepwesa bakoti wana petit fête opportunité moko eza koti oyo papa wana mona apesi ye condition ki il faut mona ka Afro Congo na anniversaire na ye parce que papa yokelaka mona makasi boyiboyi azolela na mwana inose tango baye koluka inose eye boye fête ya anniversaire ya boyi inose pe azoya na bulke azokuta vrengele moko akokana na rebo inose aye atala boye kizengi nzambe na ngai sikoyo boyi kizengi mebaleki na ye normal ba belle nana nakoloba ba mama na bango dans ba rebo tulu sikoyo tangu bamoni bongo
Innocent a changé quoi? Ah, anniversaire au Bobenga Kingande Yango. Naza tellement déçu. Vraiment, on voulait zola ça que toi un artiste artiste donc artiste il y a qualité. Il y a qualité pendant donc azana ba qualité nyonso o luka pane na gaji azali. Donc rôle nyonso azali. Siko Innocent Bruno. Est-ce que vous pouvez expliquer bien vraiment tout quand on le lot dans mon aussi na famille pour obima photocopie à Innocent Boy pe na province ni. Merci beaucoup Betty Molato. Omoni bakombo wana ya Betty. Et rappelanga présidente nanga cheftaine nanga Betty na zoni boni boni. Donc moi je suis de la province de l'Équateur, je peux dire ancien Équateur de Chouapa Bwende. Na ebité so Maître Guy Luando. Wano lingyo kende wapi bunga zamba côté ya ba Maître Guy Luando ba vienanga le sénateur Rigen Bakonga que j'ai sali. Nous sommes des mêmes côtés, voilà. Et bambale ebele biso bato ya Chouapa tokangama na chopo. Chopo eza Kisangani. Donc de Kisangani à Goma chez les gens leaders toza un peu proche. Parce que biso bato ya Chouapa Bwende précisément Jolu Kokolopori Pombi Luo tozana bango proche du sens que biso to se ressources ka mingi na nini oyo to se ressources ka trop na Kisangani. Et donc ça peut arriver des fois OK voyage na Boyoma ezaneti donc vi na biso nyonso to passa na Boyoma e Boyoma e Goma Beni Butembo bana batoto ya Goma batoto ya Butembo que j'ai sali on est la famille, voilà. Et moi je suis de la famille Kanda Kanda et que j'ai sali mon papa Maximo Kanda Kanda, Alpha Kanda Kanda, donc naza na famille Kanda Kanda. Contrairement na ndenge batu balobaka aza na famille Balume. Bon na kota na famille Balume, c'est effectivement naza l'un des Balume. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup na éclaircissement na oprécis biso vraiment. Merci beaucoup na bagnyeso bazolanda biso na musika. Sans oublier Mitterrand, sans oublier Prince, sans oublier réalisateur nanga Ouattara. Papa na biso Ouattara. Ba héros de l'ombre. Ya solo hein. Ouais, bakolo makamune bango. Siko Innocent, ide nini obanda ndenge nini? Ide nini elaka yo obanda ko sala théâtre pe obanda kango wapi? Idée ya kosala théâtre ba idole na pardon ezanani o isala ki ekoti somba mona monda idole nanga ba idole baza ebele neti nani idole donc nakolo ba idole nangeza na cinéma parce que na yebite ba ya biso ba congolais nde ba bengaka théâtre ya ba mindele nde ba bengi cinéma. Donc, il y a complexe. Or que le tout c'est du théâtre. Théâtre, il y a scène. Donc, vie réelle, beauté na scène, théâtre. Mais une fois déjà filmé, il y a maboke, il y a série, il y a nini. C'est du film. Parce que filmer déjà, écoute, combo wana ya filmé. Donc, il y a oh biso nanjonjingi to salaka. Ezaka filmé. Donc, inspiration nanga personnellement, c'était ma propre conviction. Nga moko nazalaki convaincu que comment je peux passer les messages à travers le monde. Ba master nanga kutu ebele bazolo ba yo fosa la musique. Talaka Toto Toto Espera. Na mère nanga Paola Bofonga ba couple wana bazo soutenir nga balobi yo fosa la musique pour Hollanda j'ai un leader Nathalie Nalobi moi je ne suis pas né musicien mais je suis né comédien à travers la comédie je peux faire passer les messages très facilement lelo bana kapa que je sali toza na problème ya réchauffement climatique
lelo président Nabiso Fati Beto alobeli makambo ya changement climatique lelo RDC pays solution na makambo etali bazamba ba ressources ba nini ba minéraux mais nga étant qu'un acteur nako ko faire passer message à travers les médias na sali eloko moko boye interpérer batuki ndenge tozawa danger koti ndenge tozawa to profiter to protéger bazamba na biso à travers l'inspiration en état seulement étudiant nako sala quelque chose de na se plonger dans le monde ya théâtre et j'ai trouvé aussi bon que lelo na zui place na ba enenyo so ya kala et puis même na ba fan bazo sepela nanga makasi. Vraiment ba question eza bino ba réponse eza biso inonce ba difficulté ni okutana bando koti na monde ya comédie. Wow, il y a trop de difficultés. Difficultés na nous ya liboso eza nous avons un problème de production dans notre pays. Les lots na Congo d'artistes, que ce soit la musique, que ce soit ya théâtre, donc artistes tout dans tous les domaines. Bazo se débrouiller. Bango moko. Yangondo monique. Il y a un problème, il y a ba bonne manière. Vu que muto asali eloko na ba dépense na ye abandi na souffrance na ye moko. Est-ce que koya o pexaye que eloko sali waneza mabe. Donc il est obligé de faire ce qu'il veut. Yangonde biso lelo production zati et puis assurance même na niveau ya ministère. Ba ministre bazawana mais bazo kipe ba artiste été nako senga na bakonzi botala peka na biso ndenge lelo batu bazo soutenir ba domaine musu ba ministère mususu wana batala pe ya ba artiste et kozala bien makasi difficulté wana eza ko mener que ba artiste ba koma na image ya mabe or que loso qui production eza bien assuré toko beta award koleka même ba Nigeria ba Tanzania tout kaka ndenge na musique j'ai un leader azosala biso pe na théâtre toko sala les mêmes choses. Vraiment merci na message lancé et kei penza babi mwana muke abeta kambunda pe bakolo babinaka vraiment message apesa zane mwa muke mais so ekoti penati na mato ya bakonzi tozwa penza pe omona pe tozwi pe réponse moko ya bien. OK, merci pe na ba éclaircissement ki toko zo pesa biso papa na nga tokoti na monde ya musique idole no nani malgré tout mo bimbano pe na so taliboye inonsbi yebisa biso idole na nani à part inonsbi tobi ko tanga inonsbi yebisa biso no idole na nani seto na zela seto bito kota pe na monde ya musique idole no penza nani oyebi ki okotanga inonsbi mais otuni lisusu est-ce que vraiment eza normal asa e moko te base belé à part yeye kaka donc Congo na biso mo bimbeza ka ye bon premièrement kaka ndengo lobby et puis balobaka muto ya tuni asa na moitié ya réponse donc au lobby pe yango donc ezaka ka nengo lobby j'ai un leader inosbi Afro Congo #1 donc po bisonde to simbi bendela Congo bazo tunanga o ezaki sitoni na lobby ezaki cité ya solo ezaki cité oh tozo jouer na vienanga décor po pièce na biso eleka na biso TV chaque lundi. Et puis mardi, lundi 21h, mardi na 7h. Zoni boni. Pièce wana to jouer na décor. Azoye bisanga lobi. Mais yo ba biloko ya payer belé on dirait yo mutolingi Congo koleka batu nyonso na yebisi. Ayebisi no biso nyonso tolinga Congo mais façon yo biso ba Afro Congolais tolingila Congo. Eza différent. Talaka j'ai l'idée à bota musique na combo na identité ya pays. Afro Congo #1. Bino bolinga olobi façon yo bino ba jeune leader lo kwa yo. On a minute juste pour les nosbi. Ouais. On pose pe na ba question tant que nosbi pour ça artiste et comédie. Yo bi façon bino ba nosbi artiste comme Afro Congo.
tozo jouer na décor na pièce azotu nanga mais yo babiloko yo on dirait yo nde olingi Congo koleka ba congolais nyonso na lobi oui tout le monde biso tolingi Congo donc biso nyonso tolinga Congo mais façon yo biso ba tigre tolingeli Congo eza différent parce que tozo là t'as toujours identité wana ya Congo talaka Jean Leader a nommé musique na ye Afro Congo #1 et lelo eza lisu Afro Congo te komi Afro World po toza validé na monde entier lango pe na monde ya théâtre donc omoni ke azotu nanga nalala kalisu supangi te ekomaka butu nyonso jizo vraiment yo bibino bolinga Congo makasi pona minute oyebi koza Innocence B na minute ndenge oza boye oza Innocence B yo olobi ke bolingi Congo makasi yango bozolata ba banderole ya Congo partout bozotambola maintenant outi komona yo outi kobeta concert na Rwandais est-ce que bike sali polémique na Congo na biso tandis que biso na ba Rwandais eza juste moi single et bimi kututé eza single ouais biso ba Rwandais toyoka na raté musicien na za Rwandais oh na lobi est-ce que musique eza na limite la musique c'est une chose qui est internationale sans frontières eza neti lelo un médecin ya Congo batindi na Rwanda ake ko traiter batu et après médecin wana ake ko tuba batu batonga mabe est-ce que ça là donc réponse au PCC ya mwana yo monta ki Innocence B oui c'est la musique n'a pas de frontières donc il peut jouer je peux faire tout ce que je veux par-ci par-là dans le monde waneza babilo komoko un peu na koloba politique parce que ce qui otali na musique est ponakate et même ce n'est pas politique d'ailleurs Fati Beto bazalaki na président Paul Kagame ça ne fait rien et il y a des artistes oyo basali waka viennent na biso Kagame même na mbote boye donc eza juste un problème d'arrangement toko bongisango parce que omoni ba défaut mususu soki batu balati ke biso na Rwanda tozalaka boye lelo eza likambo te ya ko se privé ko bala rwandaise te ko sala boye te non nous devons être là pour la solidarité et aussi to renforcer de makambo to koma na unité po Afrique eza moko yo yebisinga na linga rwandaise te siko bongo soki rwandaise alinginga na osala nini vraiment Innocence B tozane mais aza Innocence B azo jouer pe rôle ya Innocence Balume yo mo wavanda yebisa so pona muselo kanda na Innocence B OK donc aza Bruno Kandakanda aza pe Innocence B na minute alongwe na monde ya théâtre ya Bruno Kandakanda pour le moment to lo baboy akoti ce qu'on a monde ya Innocence Balume boni sangwa moselo ouais moselo ezo évoluer très bien Monselo eza na vitesse moko talaka ka première chanson et salami tournage na ville misato donc di jamais vu na Congo un artiste a sacrifié bambongo na ye a tourner clip moko na ville misato oyo baba vie na biso ebele basala te ba musu pe bakoka kango te mais Jean Leader a signé donc eza fierté munene pour la République démocratique du Congo. Vraiment félicitations Innocence B. Boni sango ya rebo semeki na biso rebo po yo ozalaki te to tiko mono to ya sikoyo ozalaki te. Yesa sono pona rebo yo ozalaki te o voyager o tiki rebo. Pour le moment tozo kabaeko ezobima ke rebo pe a voyager koya na yo yango esali ke rebo a voyager rebo pa ke koyoka bisengo yo uti komona libanda mboka. Siko yebisa biso yo mondo ngosaboy ezande wana na profiter na pesa toto mubenda ngaji Caleb yazalaka mingi na couple Esperangida na mama Paulangida et donc yende mutazo yebisanga Innocence petit omoni nengo zawana yo fo zalaka na rebo na yo rebo azalaka toujours pembeni toto Caleb bambote ebele
Omotika rebo musika yo kesko mon ke yo koya na rebo pake yo ça on a conseillé nga que rebo fazalaka toujours pembeni donc rebo toza toujours ensemble eza pour le moment rebo azate okosa biso rebo eza ba détracteur nde bazolinga ba séparer mais eloko ezate mais bozana bino azane awa ba c'est juste que nga tangu nakendaki na sali clip ya Muselu esalaki mwa bilengi moko boyeti oh bomare boye sikoyo tangu mwa bilengi wana ba ezongi retour na kini awa yari nosi na mindele boye kuna ba indienne ba tunisienne sikoyo yepe a profiter alobi na kende atana satira ata mwa muke yo potika ki akende sali akende te ndenge nini aza artiste azo sala service donc c'est normal akende na na osala zuwa ndeni eza boulot mobulo nakosala yango ye mobulo nasepelaka nango batata tolinga okomprendre te nga soki bazolinga kosepela bazela scène mpo naza awa ekomi ndako na ngai donc bosa abonné massivement awa toza toujours ensemble tokopesa force bokobanda kolanda nga chaque fois donc la grande découverte est commis parler nanga penza sans problème. Vraiment, tokomi ko chiter vers la fin. Bon, on a trophée. Autre chose trophée wat. O bon la bana king boindeni. Trophée. Na ba fa no balinga ko makasi. Autre chose trophée. On lo bani pona. Trophée wana eza na lobaka yango eza méritocratie. Hein? O mérité penza, o sali musala o mérité. Nde ba futi yo. Parce que ba trophée pe ya fo ya mbate zwama. Oh. Kana bien hotel innocent ebisa biso nango. Na yebisi yo ba trophée ya mabe na mboko yo. Ezwame bele. Mutazwi fo trophée aye atie makelele mais ya yanga penza ya Afro Congo. Eza ya méritocratie. Pour la martyr, après avoir martyr à Wenge, donc binonion sont presque ma collègue n'onion sont bazaka martyr n'angamba fali président n'abso fali tout le monde a le la martyr fait répé bon pour la yomoko et tant qu'il Afro Congo le bini pour la martyr. De pour tout n'angama kamba martyr faut tanga ba kombo wana. Natangi karati baza ba artiste na biso te nga naza artiste na ndenge nanga sozo tuna bavie ya nini bavie no yokuté ba na musique ba ba sali yozala musique on est des collègues nyonso ezalaka théâtre te on est des collègues musiciens donc c'est tout okutuna nga na bakombo ya batu ndenge ni wana eza neti ozosala promotion na bango olio tuna nga na bakombo joso loba bien problème eza ke na yebisi bino ba fan nyonso ya Afro Congo po Afro Congo lelo eza na ba fan monde entier mobimba batoto ya Boyoma batoto ya Kenya batoto ya Bukavu batoto ya Bandundu batoto ya Bunia batoto de parti par là dans le monde Afro Congo eza world sikoyo soki mutu moko atelemi lelo onga na kotondisa martyr na kobalukisa martyr na yebisi yo beti molato wala yo ngai na kozongisa martyr na ndenge ya normal wana ekomi baje mutu moko bimaka bwa wana kobalukisa martyr kako yo Mobutu atongo yo balukisa yango sikoyo nga na koya ko corriger yeke martyr koza matato banga bakolo to banga bakonzi te martyr wana tongo izalaka yo zalaka te siko poinyo zo ndima te ke ba o baza pesima ba otondisa omoni problème eza artiste soki aza sur na ba fan na ye aza akobanga eloko te siko nga na yebi ke na kini awa ba griffe du tigre baza ebele na monde entier po lelo soki Afro Congo ebeti martyr batu bakuuta États-Unis d'Amérique ba Canada par-ci par-là même en France okomona honorable Steve Paka le presse de Bandalungwa akoyati na Kenya d'ailleurs ba soutien belé ba boss abeda shur bazawana ba vient nge Rick Mandala ba Rachel Futa ya okuda tete ndai maboko baki
bango nyonso bako soutenir Afro Congo baya Willy Musheni donc toko banga te ça problème est donc toko zala toujours kotondisa deux fois ceux qui artiste wana atondisa ki une fois biso deux fois soit atondisi deux fois biso trois fois. Ok, bambote nange belé na Nancy Fangundo. Bambote belé sikezwamio, sans oublier Cordon Prince, sans oublier réalisateur nanga, en tout cas merci beaucoup Ephraim. Donc bambote belé. Donc comme na biso na suka ya mission na biso, merci ndongo ko répondre l'invitation na biso. So kozana mot de la fin à dire to bi keza fin te po o yaka yaka o pour le moment kominda kunayo. Ozana bambote ko pesa ozana programme ya mouvement étant que artiste et comédie, étant que artiste et musicien, micro yango to tikeli. Ouais. Naza tellement ravi. Je suis très content d'être passé par ici. Donc, na sepeli na ba fan nyonso bazo soutenir biso à travers ba message na bango, bien que financièrement ba yete mais bazo ya d'une manière ou d'une autre. Poto yebi ya mbongo bakoya et puis ya malamu bakoya. Bozala toujours wana pona ko soutenir artiste na bino Bruno Kandakanda. Soki bolingi bolanda biso na lekaka chaque lundi na 21h juste na Biso TV et puis mardi na 7h na Biso TV kaka na groupe ya président Gelor et Yenga Taille S Zoni Zoni Boni Boni et puis pour na ba programme nanga moko personnel nazo préparer production moko ya série ba ekozala juste moi canapé moko boye ya kitoko et ba oyo nyonso balingi ba sponsoriser balingi ba produire nga ba ya wana po carrière ya Inos tolingi to lakisa yango sur scène na amour ndenge bandana rebo na tindelio maloba okipete na tindelio maloba okipete na komelio ba texto o répondre te na luka na Facebook o blokanga déjà yango na bengi feregola ayembela yo na mongongo ne ya mawa pona yebiko voilà donc bozala toujours wana bokozala de cité pona ba publicité pona ba émission numéro ya contact eza plus 243 81 50 16 032 plus 243 81 50 16 032 et puis ceux qui bozinga ite na nzela ya ba réseau bobetika Bruno Kandakanda officiel bokozwanga mobimba soit boleki na nzela ya Betty Molato ye azawana ba coordonner nyonso toujours tokozala ensemble et na bosanité kopesa ba mbote na batu nyonso bazo soutenir nga moralement physiquement na bosanité toto David Bondenga ye alobaki photo zalana excellence maître Guy Loando et puis na les sénateurs Rigen Bakonga toujours ensemble bako soutenir biso bazo pesa poids et puis couple Esperangi dans bosani binote toujours. Donc voilà. Vraiment merci beaucoup na Inons Bindenge oyeko répondre ba émission na biso. Tobi ke zambala liboso pe eza ya sukate. Bino bozana ba question bo se préparer mbala sima azana pona ko répondre bino. Donc ye aza ya biso, aza congolais, aza artiste comédie émission penza kota partager, liker et ça la biso bien. Tant to soutenir ba jeune leader na biso eza pona lokuma mboka na biso. Vraiment merci beaucoup. To bonani à la prochaine occasion. Bye. Mon boulot, na kosala yango. Mon boulot, na sepela kanango. Bapa.